L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Au Berlin. Voilà. Arrangez-le. Arrangez-le se placer. Yango ya. Yango ya. Mazuzu. Orange. Diable. Non, sois capable. Non. Il y a 100 pièces. Oh, cop dans la. Vous comprenez? Il y a un bien tout. Enregistré ma campagne. Oui. Donc, bien. Hein? Oh. Donc, comme déjà, devant le témoin, nous avons président et représentant et puis na vice-président Gardin, donc na conseiller Richard. Ah, on peut y parler. Votre indicateur, quand on a ma boko. Malène. Yo, pour maman.
abimisa na camion tabiso mona moka partage kwa hiyo autant yo comme 32 hein. Banda ou bien toi qui dis ça kaboye hein banda là ya ça moko moko Jean-Bernard. Oyo izali biloko Aden izali éclairage public tout ça tout sombaki ba lampadaire solaire donc il faut installer entre 2 na 3 et puis na 4 na 3 donc izali une affaire de une centaine awa ba nini monsieur ça ba 4 monsieur ça ba 3 ba carton izali na monsieur tout izalaki au moins na 32 donc tout prendre nango na bombango jour J tout bandi pour installer à mon zali pona Aden batu musu bakanza ke Aden akosala le côté mais oui ça va première action puis makambo ezebele donc ngai moko vice président akitaki sur place pour récupérer biloko yo tozali na président ya Saden donc structure na biso accompagnement oya Jili conseiller Vandiawa conseiller Zaliawa na ba membre ya Saden awa donc tout ça c'est un mingi ndengi to réaliser rêve na biso donc rêve bano comme réalité et puis makambo muso go continuer na ça sur na pesi parole na président ya Saden Kinshasa. Merci beaucoup vice président Aden Saden to lo bakang toujours zelo comme ndenge to lo baki musale bandi bandeko bana poto basi balaksi bodingo na bango baza nango epa na biso batindi balampadaire c'est commis déjà oh baki na ba doute ba monisiko que musale c'est bandi donc ça ne sert à rien de créer des disputes inutiles qui n'arrangent pas les choses. Biso to lingito zala liboke mo biso bana njili to zala liboke mo to sa musala. Ce qui nous intéresse c'est le travail et ce n'est pas des disputes, des discussions inutiles. To lingi angote. Biso to lingi musala le roi to ben musala ba projet liboso yango. Et très ba projet biso que non malem. Tout ça, Moussala, nous allons prendre des contacts tout pour que le projet soit réalisé. Donc, merci Mini Nabandégonio Sowana Poto, na Moussala Bosali, Bissopé Naksasawa, Toyambia Mona Poto. En tout cas, merci beaucoup. Et de cœur, nous sommes ensemble. Et le Romoke Kabola Bissezate. Oya Lingi Moussala, Ayena Aden, Ayena Saden. Oya Lingi Moussala, avant d'inaï. Pour njili na biso ndenge komi tolingi tobongisango tokobongisango na mosala donc yango wana tozosenga na banjula nyonso tozala ini toza na conseiller Richard Azaliawa papa Thomas asali mosala ngai mpe membre ya Aden donc toa bana njili ngati na memi ba biloko donc ndenge tosololaki na bana réunion donc biloko ekomi très bien donc toza na ba grand frère nyonso. Donc, on a vice-président et puis on a président représentant à Kinshasa et puis on a Richard Soussou. Donc, bien quoi, Bilo est commis sans problème. Donc, tu as tout installé. Merci. Merci pour la parole. La candidature que nous sommes venus et l'autre chose c'est la yango. Donc, le commis, on a vu que rêve comme en réalité, yango est une autre cible. Comme à Kamoso. Merci. Ndenge kaka président otelo bana président na biso Azalia wa lobi do likambo ya lobi ba ezate nyoso si ba lobi donc oyo ba betaki mabaku libaku eza souci yango déjà bino mo bomoni yango déjà tozana
délégation ya poto toza na délégation ya Nchili bakonzi minene bazali awa moyen oloba su eza te donc na sepeli mingi oyo aza na posa aye oyo azali na posa te afandi me Nchili eza ya biso nyonso tobengani moto te merci yo moko omoni bilili lakisa bango bilili yo moko Gaël Diego lobana Gaël baya ayena batuni ba mata so ko eza ma kilomètre nini moko ya mafia pisenga ensemble nakotsaka image wana Bandi dolingi su mulili te odomona baminda dolingi su mulili ouais moi ko esalaka bien tala kaka dolingi kunu na kuzu te dolingi pe mulili tia boye longelo me maruna Volandor esali yo ndeni etanke wa mwana njila solo biso pena bana njila solo te nakambo bonde do mwana njili esala biso kitoko donc dolingi mulili su te na njili ah ok C'est pas ça, mon là. iskite ne koloka ne kolo mutuka no aguante. Mire igual. Ballon à Iné, et puis comme on a mis des pélis, et que le public va terrain si des causes là. On y a un ballon à poteau. Basile qui tango na Iné ba kato du fait. Voilà plutôt pour un gilet zati, zati, vous en avez soutenu. Bon, le retour est continu. Et tu as sur l'installation. Donc, Adenoye. Adenoye. Oui. Allez. Après, tu peux démarrer, après, tu vas l'examiner. Tu vas l'en avoir un Peugeot. Alors, ça ne pas évident quand tu Chauffeur, Hazard. Chauffeur.
On a filmé, mais tout on a pas. On a toujours un peu de problème. Après, le lobby, il y a ce qu'on filme. Ve santimeza ndenge nini? Santimeza ya bamine yango ekoti déjà la mutuka. Président il m'a quitté. Président il m'a quitté. Maintenant sentiment danger. Il m'a dit tel président. Tel président. Bato babio eza politique, eza na compte ya députation. Biso ki politique to tchaka moté. Ouais. To tchaka biso ki politique. To lingine biso to za muta mwa biso to araba na Congo. Est-ce que mutu monta za na stima na bino awasi makambo? Tuka bino na bino banjilo. Kaka banjilo. Kaka président ne bazaki idée oyo. Nande konae fondateur Fondro. Ndenge makambo ekomele. Moyen on l'organisation Angela tout. Naturellement Angela nous aussi donc il y a diaspora à monde quoi. Diaspora à monde. Diaspora à monde mais pas merci bango. Formé na action Oyo. Merci na tout à cotiser et puis tu vas continuer le projet c'est belé. Mais déjà c'est bien ça encourageant. Oyo bazalaki na hésitation ba rejoindre biso na numéro ezali le numéro et puis ici je n'ai toujours à Paris. Le téléphone n'a toujours la place pour la Xango, tout ça. Au Bazali n'a besoin de regarder Mokulu, soit la moni fondateur Fondro, bien Patrice Bimbili, le numéro de Bissot n'a pas la vidéo. Et vous ça fait bien au lobby à ta numéro et vous ça la fait bien. Ok. Numéro Nangaï est à 0033 6 41 58 73 22 73 22 à la fin. Et si on va mis les athées. Tout gagner temps. Tout gagner temps. Nous avons la présidente. Ouais. Il est bon matin. Matin. Tout sur la. Mais nous n'avons pas de l'électricité parce que nous sommes la cible des victimes. Là, nous en avons les chambres de changer. Vous voyez un peu. Komaki, nous aussi que c'est comme tu entrepreneur, tu bon misala, ti tu bana misala. Donc c'est quand la bino, tout ça la quand diboké. Tout ça musala na mutema. Ba dispute, ba discussion inutile, les anatina mo. Tout monde s'enjine na biso.
biso to biso parti politique te mais biso to yende plutôt bon samedi to sa misala yango na osena na bino bayo bazali na banda bakota na sadin te baya la place pour tout le monde boya na bino to ya bino ba idée obozana ngo makanzo obozana boya na ba projet bandisi boya liboso yango etikali to sisa ba projet ni soutien meto bino kende kaka étape par étape lelo na osena na bino to yokana to za bomoko pour que njina biso to mama. Merci beaucoup, président. Il y a ça de Ngayo. Nous avons déjà vu le Ngambo. Bandi, on a besoin de poto, la même si nous sommes Yango. C'est pour nous saler Bandi, Toyo Kana, Toza Bomoko, tout ça, merci beaucoup. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!